Ba monsieur nini o babeta rumba oyo ko considérer ce balobi na yo pesa ce ba meilleur ambassadeur Ferré Kofi Code 16 et bébé Bonga avec les beateurs Mao ouais Samati ouais bien et puis ouais toi na kati libulu wow Code 16 et bébé Bonga Code 16 tu solol on te solol tu solol pas on te solol pas ah vite à bientôt Code 16 tout comme Diana Souka solo là et ça la bien voilà boucle beateur Ewana Kalate bafle Gogama Susu Sate avec Mao Biter Bana Jésus ya Joyeux anniversaire à toi, Dora. Joyeux anniversaire. 500 jours, Mama Wemba. Profite bien la journée de yo dodo. Souffle tes bougies, parce que c'est ton jour. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, c'est ton jour, profite bien. Joyeux anniversaire, Dora, Mama Wemba. Maman Wemba, profite bien de ton jour, bonne santé, succès. Maman Wemba. Joyeux anniversaire. Oui, profite bien. Maîtrisable. Donc, l'album c'est n'importe quoi. L'album qui vient, c'est n'importe quoi. C'est l'Oscram, la légende. Please 10. Papa ma passe. C'est lui qu'on aime. C'est lui qu'on a toujours aimé. C'est l'Oscram. Maîtrisable. Maîtrisable, ça sort, c'est rapide et puis ça sera agréable. Non. Ferregola azana phare d'information et actualité congolaise akangi yango sora fungolaki nde siko réseaux sociaux zako tandema heureusement Ferregola zaki très intelligent sage mature na sorti na pas goûter sei depuis lundi jusqu'à aujourd'hui on reste sur Ferregola on reste sur les noms de Ferregola ndengi apesaki baninga na force. Beaucoup de fanatiques na ba chroniqueurs ya ba artiste wana jusqu'à aujourd'hui bazo digérer te pour na bango soué na bango zela ki Ferregola aya aboya ba ndeko na ye alobela bango malamu te ki bango ba soutenir ki yete ya ko soutenir bango te na olo ba dage mo boy moto akatisi ebale akomi na ngambo sura zongiseli bino boto ya kolanda bino c'est parce qu'il alingi bino de lobi boy Ferregola ndenge Ferregola beti déjà concert liboso en Europe na année oyo bandeko ne batikali sima peu importe les vents et marées les gars qui azoki soutien te mais lui il a pris courage ya kopesa bango force alobi te ke bagolo ba ki na concert na bango mais souhaité bango bonne chance ba réussite ezala pona bango et Ferregola sali kaka 35 secondes na kopesa ba chance la baninga na nyonso ba congolais mais parti wana kaka ndezo sala bato mabe ezo sala wera sone zu wakanda ezo sala héritier na fali pour padoke balingi ba miboma mais bato musu batangi komona bango ba s'agiter te et lelo tozo mona grandeur ya Ferregola devant situation wana ke Ferregola za légende parce que un légende azala na besoin ko sunga ba petit na ye tadi ki moto ya za grand bon toki na leadership na technique ya leadership leader a s'imposaka te leader a collaboraka leader a yaka na ba fausse décision te mais leader a yokaka nanu entourage na yi ba pesi ba nani ba suggestion yi pa pesi suggestion na nde siko ba décider et c'est ce que Ferregola vient de faire Ferregola ko ki plainte na biso ba goloa yemba ve jaloux na corps arena yemba ve jaloux Ferregola yemba akena lumbashi yemba la biso ve jaloux Ferregola yemba c'est parce que Ferregola avait un plan parce que Ferregola est un leader na technique ya leadership Ferregola c'est un leader de Ferregola ko étendre ce que leadership na ye apesi bato wana nyonso force ne croyez pas que Ferregola c'est un par hasard aujourd'hui celui qui garde l'authenticité ya musique congolaise qui est la rumba c'est Ferregola tout le monde le sait ezana bana mike so lingi ya authenticité ya rumba ezana 4 locaux voix, guitare,
ba texte na yo komi na nani na ba mélodie. Musique ya fait régulièrement musique ya connaissance. So ozana mayelté ou ko découvrir musique ya vérité. Musique ya fait régulièrement dissertation. Il faut oyer ko la. So ozana mayel ndo ko comprendre ba parole la musique ya faire. Alors so ko ozana intelligente ou comment on va faire la musique té. Mais plus tard, nous comprenons que n'insulta qui artiste par hasard. Et beaucoup bazala qui n'a fait qui m'a fait mais le ba comme le bazonga. Tout ça là ka ibele to lo bela faire. Mais mingi de lo batika biso mais ba comme ko zonga bango moko. Ba kanisa côté ba kiko ba pesa bango ba voiture mais ba voiture té. Or botika la mbo bo voiture, cigare gola yo wana, ça va ne monter PC voiture. Hein? Donc cause la fidèle, cause la loyal et foutaka. Exacte qui soza fidèle na mutu, nous en a perte té. Mais soyez sage, soyez sincère, soza na mutu. La sincérité et la reconnaissance et peut ça moto place. Ce qui le batu belé, baza ko perdre na chronique musicale congolaise, c'est parce qu'ils ne sont pas sincères, baza loyauté, baza sincérité, belingo ba vérité té. Fait le goût apprendre la vérité aujourd'hui. Yango biso ba mususu o to lo ba vérité. Nous ne vient pas tout l'accès sur la télévision pour nous ça non. On vient pour dire des choses qui sont vraies, ou ils touchables et palpables. Faire rigoler lilo, aza image ya musique na biso. Fali, c'est un artiste. Ya mounene na mboka na biso. Nous on les reconnaît. Biso ba gaulois. Parce que moi je suis ambassadeur gaulois. Na reconnaître que fallait les artistes ya mounene na mboka na biso. Mais Fali a construit carrière na il quoi ba lokuta. Fali aza grand artiste. Il y a Congo mais à partir de Lokuta pour biso moko ba Congo to yibi musique na biso nenge marchaga ndeko na biso marché si beaucoup de Lokuta papa mbaloba kiango de son vivant notre frère jeune frère utilisait trop de machines tandis que musique congolaise qui la rumba ils ont besoin de machine té la rumba congolaise ont besoin authenticité nango voix na yo guitare na yo beta texte na yo makoma banzembo no komi na mélodie ko yasima. Tous par exemple à faire rigoler nzembo moko le roi regarde-moi tous nzembo mususu le roi nani amour illusoire au moni voilà ya faire rigoler c'est tendre si mon côté guitare au côté siko nani au côté siko ba mélodie au côté voix ya faire rigoler au côté texte naie au côté siko guitare to symphonie au côté siko mélodie et c'est ça. Donc voilà on nos ali boso simango guitare to texte na yo so mon nzembo ko amour l'histoire et zolo ba français zolo ba na kati ba baza ko yoka mwana muke zo yoka na bandoto nanga esina dessiner mobali nanga tena ye chocolat café taille mannequin na prénommé ma douceur secret mon émir éternel Yahweh salilanga miracle pona yebaye. Charlotte Dipanda, chanteuse camerounaise, a tombaki sous le charme de Ferry. Alili albi non voix bona yokate. Na kanisi za mwana mosi nzoka mwana mbali. Nazo senga na ya pesa nga featuring. C'est comme ça, au garder authenticité ya couleur ya musique na biso, bato libanda ba yoka posa nango. Naza tanga yoka ki regarde moi Ferry na kati ya voiture na ye. Akoka ki au garder nani wana te. Chair de poule wana te. Naza sa flamaki. C'est parce que Ferry Gola a mis d'abord c'est sa voix. Parce que c'est le seul héritage de la petit Ferry Gola voix. Voix na ya mizaka nango de simanga utali makamususu. Mais vous ne voulez pas de ça. Vous condamnez l'artiste pour rien. Parce que dans l'industrie musicale congolaise, raison pour laquelle nous devons fallait qu'il y ait au côté na bilo à côté kuna, mais il a des difficultés aujourd'hui pour s'en sortir. Mais Ferry Gola aujourd'hui, non, d'abord on a le trop. Parce que quand nous disons de Ferry Gola, bon, mon a toujours une artiste artiste nous avons choisi le cas de défendre notre culture, notre valeur. Ferry Gola ça va valeur ajoutée. Je vais te parler sur ma page Facebook aujourd'hui. Beauté na Ferry Gola. Charme na Ferry Gola, charisme na ye. C'est ça la beauté, et ça va valeur ajoutée culturelle. Na grande casquette oyo, na simba ki beauté à fata, na kangi photo na sangisi na ya Ferry na tia nango. C'est pour vous montrer que Ferry Gola azara ba biloko oyo,
Non, tu exploité, il faut qu'il t'ait exploité en gros. Nous, on est fiers de lui.